Tiden. Exate, science. Moto aleki nzamba zate. Ah, philosophe. Ça va? Oh, ici c'est Christelle. Christelle, donc ici Paris n'a briquet. Otambalia. Ah, Christelle, doudou, moi de mon atteint, donc ça. Ça c'est brassard, ça. Oh, phrasé. Phrasé. Phrasé, tu me dis un moucher dans ton mot. Donc le ezala qui live ya suka pour to kota siko na ndenge ya bokulaka ya répétition mais ya coulisses pour to kolisa makambo to kono pesa ba on à Lyon. Donc voilà quoi, soupe ba mambo changer ba mambo soupe yak. Voilà donc et après on a récolté ça qui doit cohésion na habité. Donc bana miki li ba aussi na habité façon ba kobina façon ba mon spectacle donc la lieu d'ailleurs ba extrait da bato batala ki ba live na biso moto bande ko répéter ba bilo na biso ba concert mon de ba extrait o ya ndele ndoba ndenge na rolamusa donc pepe kale na mengu ba rolamuka donc to bine longo quoi. Rien à dire. Pour tous ceux qui me connaissent pas, moi c'est l'assistant de Maître Impact Baratos, un ancien du village, tout le monde connaît presque. Light Music. Maintenant, je remercie tous nos fans. On a débuté nos séances répétitives de direct avec eux. Et aujourd'hui, c'était notre dernière séance de répétition. Et puis, je remercie tous nos fans. Merci à tout qui présent pour notre biso. Bato va consommer va gigabyte na bango, va va wifi, va connexion na bango tout coup pour nous la biso na ba live, pour nous soutenir biso de loin ou de près. Merci Belé. Congo et Sango vous souhaite la bienvenue, chers téléspectateurs. Je vous envoie massivement, s'il vous plaît, allez-y, abonnez-vous. C'est une manière de nous soutenir parce que ceux qui vont s'abonner, ils vont permettre l'image de Bissopé et ils la propulser partout dans le monde. S'il vous plaît, nous allons la vidéo cliquez car ici s'abonner. Donc ceux qui vont s'abonner et ça la biso bien makasi. Chers téléspectateurs, je suis Jean-Cyle Wonda, attitude égale à respect. Aujourd'hui, je suis seul dans un moko na plateau où est allé actualité. Il y a notre très cher artiste de la République démocratique du Congo, Fabregas, qui a presté la semaine passée en Europe, précisément en France, à Lyon. Donc l'artiste avait raté sa prestation le 3 décembre 2021. Faute ya ba combattant balinga quitté événement wana et salama nango staff ya Fabregas peut décider qui va changer date, va changer emplacement, va qu'il déplace mususu pour va satisfaire toujours ba fanatique na ba mélomane ya bonne musique parce que vous avez tout le temps l'habitude de suivre Fabregas en live à Kinshasa na ba concert na yé, mais il avait décidé de ramener son groupe en Europe. Voilà pourquoi l'artiste a ramené son orchestre en Europe, précisément en France, à Lyon, Bomoni Makambo et les Kaki. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer de faire quelques rétrospectives par rapport à concert, il y a Fabregas où il y a autour joué et puis Tangazalara Pepa. Weranson, Hugues de la Forêt, qui est figure emblématique de la musique congolaise. L'artiste, quand il jouait chez Weranson pas mais Mara et Napoto. Mais il n'y a pas Kimara Wera, non, il y a Kimarate, il y a Zongaka. Il y a un passeport, il y a un visa, et puis il y a Kei.
azonga lisusu poto po asala projet na ye. Et puis asala projet na ye, il a recruté les artistes pour asala groupe na ye Light Music. Light Music wana ezalaka na ba Yasser Arafat, ezalaka na ba Ibrator, ezalaka na ba Thierry Migler, ezalaka na ba artiste ebele o bino boyebi o ngape na yebi parce que ça na bato mususu pe lelo ba décida pe basala nzela na bango après kokende pe ya ba artiste mususu pe ba décida ki ba kende pe basala o etali ya bango Fabregas ayaki osala groupe mususu na kombo ya Ville Nova donc ba oyo ba kepoto bangonde bazali ba villageois bandeko na biso ba combattant bandeko na biso ba journaliste ba chevalier de la plume parce que nous sommes le quatrième pouvoir dans le monde donc to lukaka to ba ko transmettre to ko traiter ba information na biso malamu et ko permettre même na bato bolanda biso ba comprendre qu'est-ce qui s'est passé bino bato bona pototi siko tozo ebate ba journaliste pozo expliquer bisoté ba effet makambuni no ekomezaka Fabregas ba musicien ba kimi Fabregas ba musicien ba sauter deuxième niveau Fabregas. Moi aujourd'hui j'ai essayé de parler avec quelques membres du groupe mais qui peut expliquer parce que j'avais besoin de prendre vraiment le détail na comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que il faut qu'on se posera ba question ba artiste il y a Fabregas oyo Bakimi po groupe eza na médiocrité to mboka nem eza na médiocrité quoi Jean-Marc donc c'est à vous de faire ces analyses bisonio soto meka un peu ko sosola pourquoi les artistes bakimi kaka na poto pourquoi tant ba memi bango poto bakimi est-ce que eza ba compte à rendre to bazaki na problème na leader na bango to bazaki na problème na bureau to batali sima batali que non mboka ça ne va pas yango ndesali ke to kima est-ce que pe bato bakimi il fallait bakime la lolenge o bakimeli to il fallait ba solola na leader na bango batali sa bango pe makambu oyo ezoleka pe na mboka mais on sait que je sache na ebiki bakendaki mission bakendaki musala il fallait que ça la musala o bakendelaki et puis na suka siko ba vanda ba solola ba eba ndenge nini ba kosala parce que ezana ba o ba kimaki déjà avant événement le cas de Christelle le cas de Philo le cas de Kenen Mbonda je crois ngaku tezo kamusanga ineti Kenen Mbonda akimi na mituni Kenen Mbonda yozali chef siko ba o batikali ba osala ndeni to ba koloba ndenge nini je crois je vais pas trop monopoliser la parole je vais laisser aussi le temps binopé boloba kabo réagir surtout dans leurs commentaires mais nous allons suivre les images il y a répétition à souka o ba musicien parce que moi solela ba musicien avant et après même ba image au Bolanda déjà na solana bonga mona tuna bango pena ba coulisses ne bo kende bo kima to bo kimate kenef sanga j'en singala ke kima na poto ngala za chef na mouvement tout ça bobo mais tout moni ke kenye akimi nous allons suivre les images ya bateau bakimi na bateau bakimité parce que c'est la fin qui justifie le moyen parce que jusque là nan bazongi na kisasa te to éviter est-ce que il y aura de fuite encore tango et à la retour na Kisasa to ba o batikali ba rozonga mais nous allons suivre d'abord cette image to la nanengeni répétition asuka to la pena répétition mobimbate mais to la kaka ba interview ya bandeko oyo ba kimi na poto parce que tisikoyo bato ba bisingai oyo nanu bazara toujours fidèle les a merveilleux amado christianisme solo Brenda la danseuse Yama wazali chef drummer nani lisusu baby singai je crois des accompagnateurs bango bazali mais
Ensemble, nous allons suivre. Botalana, nous, pour Oyo Bazala qui n'a pas esprit, Oyo Bazala qui n'a pas avant, Bakende Poto. Suivons et puis nous allons revenir. On a vraiment analyse Oyo, tout ça là. Parce que, au moni, tant que les musiciens, bazo tikalarana poto, bazo kima, crédibilité, pe la musique na biso ezo kita. Attends, monsieur Balo, bamama, qui me banda lelote. Attends, koute banda lelote, mais faut à la peine à soukate. Parce que la culture y a mboka na biso et la valeur y a mboka na biso parce que dans le mouvement mususu op ba kendara ba poto ou mon appelle ba zongi pe ba mission ba ki maraté dans une petit groupe ya Jupiter ou mon ba voyager ba celle ba tourner na bango ba zongi na bango pe problème pe les carana moté donc pourquoi kaka ya biso ba o ba osala rumba Baki Marakaka, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi bazo kim? Ba futa makate, tout ça il faut ba pe artiste, ba futa makana ba moment nini. Est-ce qu'il faut na ba production? Il faut na ba album? Est-ce que ba close na bango o ba sala na ba orchestre? Ba sala close ya nenge nini. Bon, s'il faut to loba, bonne chance pe na ba o ba kimi, mais ba continuer musique. Ça là on peut bien pour permettre un peu valeur et culture na biso ya République démocratique et mata ba OP bazaki le roi net na deuxième groupe tout troisième groupe ba mati pe pour bango pe bazo sepela ba o batika la ki ba sepela ba on est ba kimi boy biso to remplacer bango pe donc la musique est continuer et zalera toujours au top. Suivons les images et puis nous allons revenir. Bina après obi kenga na habité ko zali pas ça na bi oka lelo obi on est à parenthèse au travail trop depuis ba répétition coulisses et bandaki bato ba hôtel onano performance na yo moi ba rajouter par rapport au néo joueur ba blo monsieur bakisami grâce à ba répétition bonsoir ba villageois tout parce que baza partout dans le monde na ba villageois nyonso et puis voilà moni lelo pour dans la mer, il faut travailler. Qui c'est les gens qui tout les qui travaillent ils yo sur télé marabozo sur la bateau parce que vous avez bateau communication bateau partout dans le monde balandara il faut dans la maturité il faut méditer et puis que le nom sur la moto boy il faut voilà il sur ça travail même caméraman on a filmer biso pour filmer bien il faut attendre et puis qu'il faut si ma caméra naie donc c'est le travail. Majeur les qui travaillent ça. Lyon le 3. Ouais. Rendez-vous dans le Moro. Bah moi on a su que ça ça fait famille quoi. Donc rendez-vous là les 3 décembre à Lyon. Et donc le là qui live il y a Souka pour to kota siko na ndenge ya bokulaka. Il y a répétition mais à coulisses pour to kolisa makambo to ko pesa ba on à Lyon. Bazo zela biso na yebi que partout bana tout à Lyon on a pesa nous bonsoir parce que tout boali partout pour te redéplacer bateau route à France route à Belgique Turquie route à Brazzaville route à Kinshasa rozala na Lyon rozala vraiment concert de flamme quoi pour que ce soit bête live quelques salutations à ce bateau na bateau zélo déjà na Lyon en tout cas merci na bateau tout boyambi siffler nanga on a bêti siko pour le logomi ozo beta percussion et siffler en même temps ozo beta percussion et mbondo moni ba percussion banda vena nga doyen limona na pesi mbote banda tigela so ba pikipi ba percussion la ressuscité ba gêner comme mbanga omoni bato travailler te ba royana ba interview au salagi nini au betaki nini en tout cas merci na bato ba yambi ba percussion na nga puis ba yambi ba siffler on est betami wana merci na ba villageois na ba villageoise nyonso bo retenir date za moko le 3 décembre to za mon au niveau à Lyon place de prester dans la concert de flamme na pesi ba mbote na ya Christian de Corps n'est-ce pas S na pesi ba mbote na venanga Papi Masombo na Paris Papi Masombo de Paris na Bosanité de Landry Aroba de Paris na yebi ya Landry Aroba to sala na bientôt to savourer d'endologie to savourer le colo et puis basé belé et puis na yomoko on a mis ça qui to sala pour na biso en tout cas comme on dit matin
Non, moni muto dans la étoile, il faut qu'il y ait baloba. Il faut qu'il y ait bandimate. On a muto l'équipe muto, mais muto on a balégué balégué. T'es on a l'équipe. On complique pas les ignorants. On complique pas les malgré yo loba trop té. Ta yo legina ina mulai. Des fois té. Ba travail dur pour na ba préparatif ya ndolé ya mikili. Pour les lozaki répéter en souka. Amo na bato bolanda bino. Amo na bato pe balinga roaming bato balinga musala na parce que tu remarqueras qui Fabregas depuis azonga qui ne bo répétera 2 fois par semaine mais comme 3 fois parce que travail wana bana Lyon bana France ou ba la bino siko yoko lo bana nene qu'est-ce que tu as d'abord tu as bénéficié na travail oyo banda bo banda ki amoni elo bosso na remercier na ba fan na biso tu ya partout ya monde mobimba ndenge bazalaki vraiment connecté na ba page ya presse na Facebook na Instagram na en tout cas ba aider biso makasi pour comprendre biso ndeto na ba public et mon abino kala na répétition ouais donc public oui donc voilà quoi so pe ba mambo changer ba mambo so pe yak voilà donc et après on a récolté ça qui on doit cohésion na habité donc bana mikili ba c'est na habité façon ba kobina façon ba mon spectacle donc quelques salutations à bateau à soutenir à distance. Ouais, on appelle tonton héritier Mini Mumbote. Toujours tonton héritier. Ouais, on appelle si venanga Willy Chou Mumbote. On appelle si souvenanga maître Achille Mabaya. Mabaya plutôt na Paris Mbote. En plus on appelle si ma femme Bobby n'a patience, on appelle si Mbote. En plus il y a trop de gens. C'est ça. Phrasologie, tous appellent phrase. Il faut follow bas parce que tout bino tout boleka phrasologie. Tu as beaucoup travaillé banda bobanda qui ba répétition police. Aujourd'hui c'est la fin. Un mot d'abord par rapport à travail ou aux performances ou au bakisi bisusu pendant ba moment où nyonso ya ba répétition. Bonjour na ba fanatique nanga, bonjour na ba fanatique à Villanova ya Maestro Fabregas. Phrasologie n'a bien au Bouxier en plus, donc Villanova a toujours travaillé et j'en suis le Honda à rejoindre Bisso en pleine répétition. Depuis que Bandagi n'inverte aussi si là donc je suis vraiment fatigué. Mais tout remercier Zoya, Naïdi Bango sur les Fundi, Naïdi Bango de l'Endoba. Donc maintenant, Tozo Bina au Tambolo Dendi. Donc c'est que la Lyon, bah, tu vas quelques instants. Non, mais la Lyon d'ailleurs, on extrait d'Abato, Batalaki, live, n'a pas moto bandé qu'on répétait. Qu'on répétait, Babilo, on a vu ça, concert, on a des extraits. Oh, il y a un délai de bas. N'engue na Rolamusa donc Pepe Kalena mengu mengu Rolamuka donc. Tobine longo quoi. Quelques salutations na bateau Baotala. Bazo la nanga il n'a pas sifflé nanga Gauthier Bele le roi d'Angleterre, ve nanga Delphin Kayenga na London PKK, na pesi BBC Lukamba, Nuptia Oba maman na Marlon donc baba dinga Rebecca Kigoma Sapo de Palaisie, na Monikuna Fleury Mignon Basket Total, Junior Seke Grand Paris, Janika Sababa dinga basé Belé, ve nanga Gino C l'Hollandais noir dans basé Belé numéro na contact est plus 243 89 26 26 852 wana WhatsApp nanga boko menanga moko phrase naza migo ba binaka andelendo ba yo andelendoba alegizaka journée na gombo ya mayeso. Merci beaucoup. Impact à travailler dire. Bonsoir. Boni. Très bien. Répétition sous Gazaki Lelo na Fabregas Maestro. Moko préparatif ezaki pour na préparation il y a concert il y a Libanda Moka malgré Rataki va reporter en pour le 3 bateau batalo partout dans le monde. Un mot déjà par rapport il y a la séance nion sur la répétition au Bossali et puis le 2 jours il y a Souka ce que bateau Barcelone à Lyon bateau Barcelone à France n'a habité un mot par rapport il y a Oignon sur le lobby. Merci à toi d'abord de venir nous voir à la répétition comme ça, de nous assister. Merci. Toi, tu le fais déjà toujours, tu es de la famille, donc rien à dire. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est l'assistant de Maître Impact, Baratos, un ancien du village, tout le monde connaît. Light Music. Maintenant, je remercie tous nos fans. On a débuté nos séances répétitives de direct avec eux. Et aujourd'hui, c'était notre dernière séance de répétition. Et puis, je remercie tous nos fans. Et puis, je les invite seulement à venir à prendre leur place pour le 3. Là, le rendez-vous est pris maintenant pour le 3 décembre. Donc, prenez vos billets. Pour tous ceux qui n'ont pas d'abord pris leur billet, prenez vos places. Le concert, c'est le 3 décembre. Venez nombreux. On va donner le meilleur de nous
Et puis je vais demander à tous ceux qui nous suivent dans le direct de demeurer villageois et puis de rester villageois jusqu'à le dernier goutte de notre sang, comme on le dit toujours. Demeurer villageois. Quant à moi, je salue tout le monde. Rendez-vous le 3 décembre à Lyon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au travail trop dur. Banda ba répétition et banda qui vous aura na répétition. Les lorsque ça toujours il y a souka à répétition. Amour gentil na bateau tout balande libino na ba direct bateau pe ba aussi la bino na Lyon le 3. Merci na bateau tout ba qui présent pour na biso bateau va consommer ba gigabyte na bango ba te ba wifi ba te ba connexion na bango tout coup pour nous landa biso na ba live donc pour nous soutenir biso de loin ou de près donc festival merci belé rendez-vous à mort le 3. Quelques salutations Sugo na bateau ba soutenir parce que je sais que vous êtes fatigué, vous travaillez fort. Moi quelques salutations pening zalara ba musupe roza na poso contacter au moins numéro de téléphone avant déjà comme là. Voilà. Numéro de téléphone est plus 243 81 58 021 36 donc voilà on a WhatsApp nanga ba mbote belé na abe boyenga Rodney boyenga Yannick boyenga Expedi maona bendo ce festival la forme festival belé toujours comme Patrick Mulele Joe Mulek OK il y a la vie à petit donc voilà Lyon toujours Lyon le 3 donc je Lyon vraiment toujours ya donc tout le monde yo ebi on aura na Lyon na mamango ezali là mais vraiment félicitations. Merci. Continuez toujours à bosser parce que parmi le meilleur aux cas meilleur. Merci. On a eu mon yebi. Ils bêta belé mais na c'est mais autorisation il y a village et toujours quand on peut ça la peut déjà bien. Vraiment courage, bonne chance en avance. Et puis on a bêta c'était na type même sur mon dendologie. Voilà. Na début on a le piano on a piano de recherche piano hors CBN donc voir CBNT donc ne baloba bakilelo voilà bakilelo donc il travaille na bakilelo donc ba ça ba yo capé belé on comprend mamna loba merci beaucoup. OK merci. Doucement on est au McDo. Zulu Pipers. Doucement on est au McDo. On n'est pas à ma campagne, doucement. Zulu. Un chèque à Paris, bon séjour. Tout à l'heure à Lyon. Et voilà, donc nous sommes de retour. Je crois que vous avez suivi les images. Il y a artistes, il y a Fabregas, Maestro, Nde Basala qui a intervenu dans Souka avant Bakende. Mais bon, makamangwe les kaka boy. Il y a un sco on sur la peine ba combattant. Ba combattant bino bolingi musique et beta malisu souté. Boy bisabiso le pourquoi. Les pourquoi au bino boloba ki bolobi fachi beton ali ko respecter te makambo bino bosenga ki makambo bino bosenga ki verbalement boy to bosala ki note si aussi vous êtes organisé vous en a peut-être na batum soupe na kisasa groupe na bino ba combattant des alliés bosali notes na bino botindi na présidence est réceptionné notes nabino et puis epezibino acquisé peut-être en ces 4 matins rendez-vous nabino peko bako yanola yango boko zape bayambi bino boloba makambu obwali nango posa parce que tindi bozo sala ba Nigeria bazoyoka ba Ivoirien pe bazoyoka ba mboka ebele bali kolanda
bato basepelaka na culture na biso parce que ntango ali kopekisa fali abeta fer abeta te wazeko abeta te Fabregas abeta te Robino abeta te nani lisusu Bina Fila abeta te nani lisusu bamusicien bali ebele ya kisasa babeta te siko banani bakobetela bino banani bakotombola culture ya mboka esika o bino boali parce que ça fait partie aussi ya ba patrimoine na biso la musique botika bandeko na biso babeta parce que soki bango zali musana bango yango wana bosolola likambo nini basolaka te bovanda na bandeko bosola na bango tala moni biso tolingi boye te tolingi boye pour bobeta musique il faut bosala boye bino bo proposer bango pe ba proposer bino parce que zaka teka bino il faut boloba non on est comme dictature bango pe ba proposer oya bango ndenge balingeli et ko sala bien parce que l'union fait la force tant yo ali ko boma musala ya muninga wali ko boma pe famille na ye parce que bango musala na bango yango wana sko bino bolingi te ba prester na basal wana ya minene bo créer lango polémique bo vendre tout autour ya ba table bo discuter yango ndepe comme fil d'actualité Fabregas ba musicien ba kimi ba misu ba chola mabe ba misusu ba finga mabe même muto ali kasi muto bo ali ko finga ali ka ndeko na bino pe congolais te ali ndeko na bino pe congolais ali ko sa makambo ali ko sa les appels avantage ya Congo Kofi Olomide arataki concert na ezaki pour la fierté ya Congo faire go la même main Félix Soisé quoi même parce que tant ba rotala ba biki wana ba congolais mais bino bolingi concert wana ba concert na bango ebeta mate na leki na ba combattant mususu babi non ba musicien balinga basi na biso mais bino pe botika basi na bino bakenda vers bango te ba musicien pe muto a aidé yo linga lisusu zo mwasi na ndenge nini il faut tokola toali na pose ya changement wana ekota changement wana ezala et s'imposer et ko permettre évolution ya culture na biso ya musique et kindeli boso parce que toali pe na ba artiste belé ba o ba sala ba art mususu ba art ali ebele mais ba combattant ba télémelika musique o esala ke e vendre pe culture na biso pe libanda parce que depuis combat allié Foreman o eteka République démocratique du Zaïre yango e continuera kaka ezana bato ba ebi mboka te place alina Foreman ba bundaka mais banda combat wana totikala pe kaka na musique ezali ko défendre culture na biso à 90% libanda lelo batu ebele bamboka ebele o ba ebi lingala te bakoma koyekola lingala po bayoka musique ya Kofi Olomide bayoka musique ya Franco bayoka musique ya Taboulay bazoyoka musique ya ba Innocent bazoyoka ba musique ya ba Bina File ya ba Ferregola ya ba musicien ebele ba Gez Mawete mais siko lelo bino bolingi te musique ebeta pe ba producteur baral souté nalandi ba vidéo ebele balbi producteur soit disant producteur akangela ki ba musicien ba porte ya ndako là c'est entre guillemets je crois bato ba rotala image ou to sali lelo nde ba ko bisa biso bato ba ali na terrain qu'est-ce qui s'est passé na sozi la pe Yves Mbuyo la pe sanga ba information claire et limpide na makambo nyonso eli koleka parce que jusque là Fabregas non a lobité nazotala ba statut na yazo chaneka ba photo il y a événement na ye ndenge lekaki courage Fabregas makambo zalaka bo ebanda pe lelo te mais to luka to kata hémorragie wana parce que congolais azobundisa kaka congolais ça doit finir ça doit s'arrêter to kata hémorragie wana parce que yozo bundisa congolais so congolais arosala nini
boluka bovanda culture ya mboka emata bakonzi botala pe makambo oyo bino bokutanaka bino na bino bakonzi bosolola bwebande nini hémorragie wana ekokatana parce que tokokende boye jusqu'à quand baza na bafamille balesaka bana bafutaka bandako sikoyo bakosuka ndenge nini presque crédibilité ya groupe ya Fabrigaz est-ce que producteur nini waya kolinga lisusu abengisa Fabrigaz et comme Fabrigaz akendaka ye moko moteke bomi pe ba misusu batikalaki bakokende ndeni soto memi bino bokima kaka toluka to soigner image ya mboka na biso, c'est très important. Je crois pour la lelo na sukia na rozela ba réaction na bino kaka na ba commentaire wana bomeka ko commenter bo s'abonner bo partager, c'est très important. Na linga kaka to solola na bino to za en face boy to solola to mitu na ba question ebele ba artiste ba kimi pourquoi. Est-ce que l'artiste va kimi pour foutre à bangote? Point d'interrogation. L'artiste va kimi pour avoir un problème na leader na bango? Point d'interrogation. Est-ce que l'artiste va kimi pour na pas si amboka? Point d'interrogation. Kasi nani yango si aussi ça passe si amboka. Et alinga ina yote. Parce que yotan olingi musique et bétate. Mais pas si yango wana. Ils ont permettre ba chômer. Bato bali na monde ya musique ba chômer. Koluka kosala moninga te mabe po yozo avantage kosala na monini culture mboka na biso ya musique ya liko beba to robeta masolo nini et pas ya bana to bakoko ezara na certain temps de 2010 titre zokota 2021 musique ya la lisusu te na ndenge ya Europe bandeko tovanda to solola. Merci na bato nyonso balandi biso bo s'abonner massivement, c'est très important. Merci.